Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora, partout la conférence de fidélité au Bopé Sakambonda et le magazine d'actualité, édition Sikango et Bandi, à tout cas, Kimia Kolonzabe et Tonda O Mabota Mabino. Mais avant de la édition de l'émission, comme d'habitude, on va d'abord repasser le sommaire aux éléments composés, corps et journal, Yamoukale Loboé Baké, Balé victime de la partie Est la République démocratique du Congo, Bakouta Kina, couple présidentiel avec impact de l'idéologie pour les éléments où le président Jonathan Sabo, président de la Fondation Ozalia Congo Naé, a passé message et pas la population congolaise pour les éléments où Nani a pris la population, Baté Kalaouazia Chérida, Ozalia Terre Jaune, Nakuna, la commune, Yansele, on les a grande ligne, il y a édition de la mission, Yamokolo, Yalelo. Merci Bandekolala Alain de Foroli, édition de mission na élément Oboye Baké. Kosonga ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en la ville province ya Kinshasa. Ayambaki bana ba victime ya partie Est ya Mboka Zalaki Mota Zalaki na Molonga Linaye. La première dame maman Denise Yakeru en tout cas Bodi Benaki. Nyonso Ekalaki avec impact na idéologie sur élément au signé Benjamin Kilunga. Neko ya Congo botala bana oyo. Baza ba victime ya guerre injuste oyo eza imposé. La partie Est la République démocratique du Congo lokola kobungisa ba parents kutu ba misusu ba kabwana na ba famille na bango ndenge ezalaka kaka na ba guerre po ba conséquences nango ezalaka mabe makasi zwa lokola oyo esalemaki na site ya Moguga na bisika ebele esalake bana oyo bakoma mawa po bazanga mingi ba famille na bango bayelelo kokutana na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo la première dame Maman Denise Yakeru po balobela bango souci oyo bazanango oyo eza ya koluka kimia ezonga la partie Est ya mboka. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Basi Pemawa, kozongisa kimia complètement la partie Est de la République démocratique du Congo, yangonde eza souci ya Congolais nyoso. Le chef de l'État azaka kakobeta mbonda na ba effort nyoso oyo baza kosala po na kozongisa kimia lokola processus ya Luanda na esprit ya kokoti ya kimia cantonnement désarmement paix démobilisation ya ba action ya ba rebelle ya M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Masolo Oyo ezalaki organisé la Fonaref, tout le monde a kippé. Présence, il y a la première ministre Judith Suminwa Tuluka, il y a ministre des droits humains, na ministre des affaires sociales. Nasuka Masolo, bana wana bazu espoir, na sentiment, il y a fierté à cause de honneur oyo, ba mama ki kitoko la couple présidentielle. Yango pe biso, tobeti sika kambonda. Avant Azonga ville province ya Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sasaki réunion moko ya sécurité élargie en tout cas bodi benaki et salamaki na ville ya Isiru to monaki présence la première ministre Judith Suminwa Tuluka pe ya VPM ya défense mwana mboka Gika Bombo moi dia vite to la dans nous tout ta popo recueilli oyo.
C'était un conseil de sécurité provinciale élargi avec la présence du commandant 2e zone qui va au-delà de la province du Haut-Ouélé, la présence de son Excellence Madame le Premier ministre et le VPM Défense. Le président a reçu l'état de lieu et le rapport sécuritaire de toute cette zone, principalement de la province du Haut-Ouélé. Il a écouté les différents responsables et il a eu l'opportunité de donner des instructions pour une meilleure sécurisation non seulement de la zone, de la province, mais aussi des populations. Tout ce que vos téléspectateurs et vos auditeurs peuvent retenir, c'est que la réunion était abondante et des instructions ont été données par le commandant suprême. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a qui tour à tour bakopisi ba députés nationaux et provinciaux basolaki ba question liées à la sécurité, la infrastructure, la économie, et la situation sociale ya kuna toza ba détail na élément oyo. Mwana Congo boye bake présence ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Isiro ezalaki pe occasion po na ba députés nationaux pe provinciaux balakisa na garant de la nation ba problème ya solo oyo eza na province wana ya Ouélé. Ba élite nationaux ba présenta ki likambo ya sécurité, économie na ba infrastructure. Nous avons des défis sécuritaires. Nous avons au nord, il y a des rebelles Seleka qui viennent du RCA. Nous avons encore les Mbororo. Nous avons les rebelles sud-soudanais qui ont fui au Congo des réfugiés, mais qui, chaque fois, occasionnent une incursion de l'armée soudanaise dans le territoire de Farage. Et le banditisme qui règne dans les régions minières. Tout ça devait apparaître au chef de l'État, parce qu'une des causes de l'insécurité que nous avons, c'est l'insuffisance des éléments des forces armées et de la police. Alors, on lui a présenté et nous souhaiterons qu'on puisse mettre à disposition de nos militaires et de nos forces de l'ordre des moyens logistiques pour pouvoir assurer complètement la sécurité. Lolenge Mokope na ba députés provinciaux oyo basolola kida le chef de l'État po na importance ya bilanga. Nous, État élis, nous devons expliquer à la population de Haut-Ouélé l'importance de l'agriculture dans notre province, qui doit être la priorité des priorités. Donc, c'est sa devise de la revanche des sous-sols sur les sols. Il nous a expliqué clairement comment il veut transformer l'Haut-Ouélé. Et nous avons demandé à ce que si le président de la République peut renforcer la sécurité, parce que nous ne pouvons pas faire les champs si les Mbororo sont là avec leurs bêtes qui menacent les champs de nos pauvres populations. Entre-temps sur le terrain, Esengeli Boyebake, Misala pe eza kosale malokola, Yanzela Isiro, eza kobeta makitoko, et surtout que Isiro est comme ville moko ya pèlerinage. Yango pe biso, tobeti sika kambonda. Direction Assemblée nationale, motion de défiance contre le ministre infrastructure Alexis Guissaro, député national Willy Michiki a outil déjà Kotika correspondance Mokopo va examiner motion wana selon et ça na ba réalité politique moko au République démocratique du Congo en général peut vivre province ya Kinshasa en particulier et ça vraiment ko subir ba difficulté ma casse au Italie banzelato za ba détail élément au signé Wilfried Samba. Mwana Congo bondi melangai ke Eli national Willy Michiki a déterminé yako examiner motion ya défense contre le ministre Alexis Guissaro ya infrastructure. Yako ba ezake République démocratique du Congo en général pe Kinshasa en particulier ezala banzelate pe ba Eli nationaux bazala droit yako contrôler exécutif national na Combo ya peuple. Bondi melangai ke député national oyo azako insister pour lumière topé bosolo ebeti sambonda la gestion ya ministre national Alexis Guissaro pe asengi na bureau ya Assemblée nationale basalisa motion mokopo na motion de défiance oyo. Le règlement intérieur n'a prévu que la plénière. La plénière n'aura qu'un seul ordre du jour. L'examen et le vote de cette motion de défiance. On va donner l'occasion
ministre de pouvoir donner ces moyens de défense et le vote sera à bulletin secret. Et nous disons que nous n'allons pas nous arrêter. Bobake na communiqué moko oyo ezalaki publié le 24 novembre 2024 p signé la rapporteure Assemblée nationale examen et motion de défiance contre les ministres infrastructure et Kumbamaki na groupe moko ya ba élus nationaux et komaki reporté na date moko ultérieure. Yango esali que le député national Willy Mishiki ake na bureau po na ko exiger examination ya motion wana et surtout po peuple congolais ayeba bosolo nango yango pe biso. Le président Jonathan Sangou, patron de la fondation Ezali Koporté, toujours comme on a eu à passer message vraiment pour les Kinois en particulier pour les Congolais en général dans l'élément où il y a écrit dans ma tête. Merci beaucoup, peuple congolais, Banayakin, de partout, Esika, Bozo Landangai, Ngai de Konabino, président du conseil d'administration et la fondation Jonathan Sangou. Président initiateur na yebisa kabino tangu toyaki ko présenter fondation oyo tolobaki ete toye pona social ya mboka voma pona bino nyonso oyo boza kolanda ngai na pesi bino rendez-vous le 22 décembre ekozala na 13h na commune ya Matete quartier vitamine 1 numéro 11. Référence ce que yé okomona otuni kaka rond-point Musuja. À partir à rond-point Musuja, ce qui otuni numéro 11 bakola kisayo oyende okokuta biso fondation Jonathan Sangou na cérémonie ya partage de vivres avec bandeko nyonso tu oyo bandimaki kotambola na biso uta le 1er janvier 2024. Na sengi la bino bandeko mususu bozalaki ko hésiter, bozalaki kondimate, fondation Jonathan Sangou eye eza kosala aventure te. Tozande na posa ya ko contribuer pour na mboka na biso les social de notre Congo, les social de notre Congo. Ndenge bakonzi baza ko bunda. Biso pe tolobi ata soki tozui nanu chance ya koma bisika esengi to pesa makanisi na biso te mais to penser to pesa oya biso makanisi na nzela ya etando eke yango wana présence na biso eza awa na sengi biso nyonso to se retrouver le 22 décembre et ensemble biso nyonso ndenge na lobaki pona yo mutu ya tembe yaka le 22 décembre na 13h okokuta fondation Jonathan Sangou bimona meso yo moko mona na misu après okende pe kopanza Sangou. Fondation Jonathan Sangou etikali maboko ya kofungwama pona ndeko nyonso tu oyo alingi kokota kokoma membre comme oyo alingi à travers fondation Jonathan Sangou misala na yo eyebana tozawana pona yango. Vraiment mingi ya kolobate to sengi bino to pesi bino d'abord merci pona ta oyo bino bo permetaki ko pesa biso pona kolanda biso na oyo nyonso tu toza kosala na yo na ngai to kosala ke Congo ezala Congo ya valeur. Le social du Congolais doit être changé par nous-mêmes les Congolais. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse la commune de Matete, que Dieu bénisse la fondation Jonathan Sangou. Merci. Tosomi sikuna na ouele précisément na ici Robert Baké déjà au chef de l'état ça y a occasion aussi pour la confession religieuse na ba autorité coutumière o bazala kuna surtout mingi bazata ya kopesa la situation globale ya province le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le kala kindeli Benjamin Kilunga ndeko ya Congo boye Baké kaka ndenge mokozi ya mboka azalaki na mission d'itinérance na ye na ouele précisément na isiro azwaki petan ya koyoka ba représentant nyonso ya population abandaki nanu koyamba ba chef coutumier bango balakisaki na chef de l'état ba occupation majeure ya ba entité la bango na memorandum oyo baza kotanga mokozi ya mboka ayokaki bango pe azwi engagement ya kopesa
suite moko favorable la demande na bango. Excellences et Monsieur le Président de la République, nous éplorons votre autorité à passer nous doter des moyens tant matériels que financiers en vue de faire face aux problèmes de nos entités. C'est notamment les moyens de mobilité, les engins de cartonnage manuel pour réouverture des routes des dessertes agricoles, les équipements bureaucratiques et autres. Bango penanga la bango boye bake ba chef ya ba confession religieuse balakisaki na chef de l'état tableau social ya province bandimi kokota na réforme constitutionnelle donc bandimi masolo ya changement ya constitution. Le chef de l'état a promettre bango kosala nyoso po bazo ba réponse ya kitoko na ba problème oyo bazanango. Nous sommes des serviteurs de Dieu pour intercéder en faveur du chef de l'état, en faveur de la nation congolaise. Et nous avons aussi posé les problèmes de ce qui ne marche pas dans notre province, surtout l'enclavement de la province, le manque de mobilité, donc le moyen de transport, le manque d'un hôpital digne, le manque de morgue et d'autres situations. Même l'université n'est pas dotée de laboratoires et de bibliothèques avec le matériel adéquat. Yango Pebiso, Tobetisika Kambonda. Chaque le 3 décembre, il y a voulu surtout la journée internationale des personnes vivant avec handicap en la Kata. République démocratique du Congo Ezala qui préside la VPM, il y a fonction publique mon amboka Jean-Pierre Liaou le kala ki ndenge litoza ba détail na élément oyo. Mwana ya Congo boye bake le 3 décembre ya bamvula nyoso mokili ebeta kambonda la journée moko ya bandeko na biso oyo baza ko vivre avec handicap. Na mokolo ya mardi le 3 décembre 2024 ebele ya ba membre ya gouvernement ba parlementaire na représentant ya secrétaire général ya Nations Unies bazalaki wana elongo na bandeko oyo bazala ba handicap na Kinshasa to pe na ba province bakutalaki bango nyonso na salle ya Rotana Hotel ya Gombe. Babetelaki mbonda na journée yango na thème moko ya révision constitutionnelle na ba réforme institutionnelle misusu pe na koluka makambo ya bandeko oyo baza ko vivre na ba handicap lokola bandundu, bakoka, ba aveugle, baba na ba misusu. Représentant ya premier ministre VPM ya fonction publique mwana mboka Jean-Pierre Liaou alakisaki volonté na ba courage oyo gouvernement aza kosala sous le leadership ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na kolonga société moko ya kokokana. Son accession à la magistrature suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait décidé de faire de l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap l'une des priorités de sa gouvernance. Il est donc important que la question liée à la promotion et à la protection des personnes vivant avec handicap cesse d'être regardée comme une préoccupation secondaire. Cette question doit plutôt être prise en compte comme une impérieuse nécessité, la volonté du gouvernement d'aller plus loin dans la protection des droits des personnes vivant avec handicap et sans équivoque et n'est aucunement négociable. Représentant ya secrétaire général des Nations Unies alakisaki engagement ya système des Nations Unies po na ko continuer ko sunga ba droit bandeko oyo baza ko vivre avec handicap. Na cadre ya journée wana bandeko oyo ya handicap ba présentaki mukana na bango oyo ezala makabu ebele lokola adhésion na bango na changement ya constitution pe basepelaki na ba avancé oyo eza déjà réalisé na cadre ya social. La constitution que nous avons ne répond plus aux exigences humanitaires par rapport à l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Ministre Irène Esambo se rallie à la composante personne avec handicap à laquelle elle appartient pour dire nous sommes pour le changement de la constitution. Biso mbonda ekolo tobetisika kambonda.
Ce qui est que vous avez un problème purement spirituel, physique, qui même pas les grands chefs coutumiers, Ibrahim Chams, autre Mali Bapla, a compris son solution dans Zélé à Bakoko. Mbote Nabino Baye Bomesana Kolandangai, P na Baye Oyo Bazuli Baku ya Kolandangai pour Nambala ya Sika. Ezangai, le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Chams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, Baye Oyo ba pesa rangai confiance. Pe nayoko lendisa Baye Oyo nan bazuli baku ya kokuta nangai te, toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bako sangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier ba o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoye bako sunga bango. Comment est-ce que ba bako avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma, aux la joueur, tozo ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino ba ebozuli baku ya kolanda nga yambala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwanga bisika oyo nga nazali. Centre de formation média indépendant, c'est formé en sigle. Bazali wana pour former moutouni surtout au Ali Akoma, journaliste professionnel, caméraman, topé monteur, yaba image vidéo à 30 000 questions qui parlent bango. Na prix mouké pe na ngonga mouké ça possible. Au kuma vraiment professionnel ya média. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. La commune c'est précisément la terre jaune bazana wozemo kitoko comme on wozé ya chéribin mais ko kamwa so ke ikuno okuta vraiment que population va préférer ko très bon na makadam te bakate vraiment bakoma ko exposer même ba bomo ina bango pour celui qui ko bo bango mais nani apekisa bango réellement bateka la marché on a chéribin tout ça ba détail na élément oyo. Tozali awa toujours na terre jaune au bozali komona eza la commune ya Nsele. Terre jaune batongela bango marché kitoko au bozali komona. Mais ko kamwa na marché oyo ata bato ya koteka bazalaka na bango te. Bango nyonso bapona moko teka na balabala toye bakate. Pourquoi bakende na balabala mais na kotuna auto tamla pe kotuna toye koyoka ke ezali na député moko nde apesa ordre oyo alobake mokolo akomona dans la police abengali bato ya balabala ye moko nde akosa charger na la police donc linkolo banini ye député oyo nde a autoriser population bateka na wenze teme bakende koteka na balabala po ayebi ke baza ba électeur na ye pa lobake ata motu ke bomi mutu ye moko akosa charge na yango ya kokamwa toyebi te soki pe esengeli député azala likolo ya mibeko to mibeko ezala likolo député boka ndenge bino moko population balobaki le bamoni caméra na biso fale bobonsela biso place ya koteka papa biso tolukela bana matembele wenze ya mwana munene me wenze wana bato baza kuna balelaka batekaka te biso to profitanga mne chinga na tekaka
barikata ya 100 francs. Siko na kati boye na koteka wapi? Place na teka yango bino bobuki biso to koteka wapi? Fallait bino boyo ke biso mawa. Weza oyo eteka mabiloko te banda basali yango bato bakotaka ngo te bateka kabiloko te. Tozo senga bana bazokenda classe. Na bana bazokenda classe biso ba musu toza ba veve. Sikoyo tokosala nini? Soki na tekite no melati te. Soki na tekite no lia te. Bato ba pesa ka bango bongo bokotaka na wenzi basala ka wote bakuta bakamfili wapi bakuta. Bazombongo bakenda biso kwa la place ata mutu moko azote. Bato bazokota na wenzi wana 150,000. Mbala moko mbongo nyonso esili. Bon pour la nganda dans Koloba et le que disposé bateka la wenze exact c'est la mentalité na biso to kol nango honorable na biso asali biso wenze ya malamu papa tozwana bambongo biso tozwa bambongo to pesa ba mama oyo ke papa aide to sali wenze oyo quand même les monsieur ba maman musu basomba ba mesa bazana makokite tozo ba $100 to pesa bango balingi ka libando mona libande komi poubelle wana ba mesa o etikala vide kaka ba maman ozo mona bango libanda wana bazana ba mesa oyo ba mesa na bango ezali abalobi balingi nini kati te balingi ka libanda moko honorable musu toza na a oya biso te honorable ogika longi le ba bengana batunde ye moko yaka awata asaka na la police ke ba oya ko toucher nini ba mama ya balabala ako toucher ye ndio moni ba mama nyoso basalaka awa babima honorable ogika longi nda yaka aye moko ayebisi ba la police akange la police ke oya ko simba ba mama o basana boulevard ako simba ye aka ya accident ye moko ako simé ba responsabilité na bango ogika longine ayaka a tokobelela na ba député mboka na biso bino nde boza censé ko voter ba loi ya mboka mais soki bokobi kokoma likola mibeko oyo ekoyi vraiment impunité na ndenge moko mabe parce que député azali molobeli ya pepe mais jamais député akoki kozala au-dessus de la loi mboka esengeli etama na mibeko ndenge esengeli soki ozalaka député zala na bandi na yo pe yeba yo de ozali oyo akoki kokonscientiser population po batambola ndenge esengeli toyebi te soki nani azali mokonzi ya nsele to bourgmestre to pe député oyo awa kaka tokosengela na l'état yo moko meka kosacharge ya dossier opona koluka solution ya malamu ekitanoki te tobetisika mbunda boza sikoyo barappel de titre bauté komona bana ya bavictime ya parti est ya république démocratique du Congo bauté koyembama avec impact et na idéologie na couple présidentiel mpe bozwaki élément oyo ya message ya le président ya fondation Jonathan Sangu ndenge nini auti kolancer na peuple congolais mpo bonaki élément oyo nani apekisi population ya commune ya sele ya terre jeune bateka na marché chéribin esali pasi mpe mawa boti kozwa badetail na baélément oyo topi na kati ya édition oyo na biso euti kosila. Merci d'être mon peuple de fidélité au Pesaki Biso Monda Ekolo Uto et Bandrekino Souka. Il y a édition Mokalelo et surtout qu'ils ont vraiment devant la mission Koluka. Qu'on peut savoir information et à temps réel. Bon dimanche qui les a qui présenté. Dans Naïmoko à l'aide de Wapessi la caméra mais Sala qui toque. Il y a mon Moka Benjamin Kilunga. Réalisation et montage et ingénieur. Y de Matita Nabo continue toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce Monda Ekolo officiel et en plus activité la vidéo surtout. Vous pouvez savoir surtout vous bien activité la vidéo. Donc ça nous va reportage mon purement professionnel parce que vous avez sport publicitaire. Tu regardes la chaîne partenaire au Monda Ekolo et les Kanaka. Conférence de fidélité de Kosala qui lisanga bon moko poto tonga République démocratique du Congo. Tout contre prochainement dans édition de cette séquence à Zogité. Je vous aime beaucoup plus bye. Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique,
religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.